toute la communauté. Dorcas Boloko Koko Abin Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme si n'a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau, bozo, un tampon. Ndoute comme là, yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na nga kalbo, mo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bomone komi. Oh ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bomona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, mutabongi nisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Nalanga na nduta. Yango nduta langa nyo eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na osele bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro nanga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bungate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Combien de ba to chechoko, metane fila, ba noir eze fila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboza te. Maramboza. Nga na sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine le moko te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu Mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Net nya na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge te. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci d'être là, merci de commenter et surtout merci de liker nos vidéos, merci de partager, merci Nabatunyo, so Batal Arabiso, merci Nabagolois, Bagladiator, les Abakoup du monde, les héros, les héroïnes. Merci à vous, merci Nabinonion, so Oyobolingaka, Kolanda ba vidéo Nabiso, Bolingako s'abonner, Naba chaîne Nabiso et surtout Bolingara kota la biso moi mingi, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambo la bino, nzamba pese la biso bino ya ebele parce que boza pe ebele au bota la kabiso na Bolokoko officiel. Voilà. Chers amis Gaulois, chers amis Abakouk, chers amis héros et les héroïnes, nous sommes là pour nous relever la marambou et sur le terrain, sur l'actuel. Voilà. Baérona, héroïne. En tout cas, merci beaucoup. Nassam Coucou, le nécessaire. Merci à Maman Aimé Coucou. Merci à Maman Zozona Inde. Merci à l'impératrice Silla Bissalou. Merci à Champion Wadol. 1 million de fois depuis La Rochelle. Un grand merci encore une fois de plus. Jérémy Chabani. Chabana, Jérémy, ma chérie, Bisso Moko, Tolinaraming. En tout cas, c'est difficile. Moutaka Bola Bisso Nayo, c'est difficile, hein. Balongola, yo, bacho, Moussika, la Bisso. On t'aime comme ça. Ah, Tolinaro Bongo. Nandenge ya mabete, nandenge ya solo. Bandero ba bolingo, lelo nazo lobela, affaire ya publicité. Cher ami, tolanda niveau ba fingela biso sila. O vrai star a sala la publicité, te star azara. O que ça publicité bilamba pour ba kabelo bilamba. Aussi Olga Kabelo, sa publicité Kabelo, pour ba kabelo Kabelo. Mais avant de parler ou avant de commencer, je dirais à tous les Abakouk du monde que tout le retard ba film na biso, je vous dis franchement, FB au tapé très fort na film à l'étang. Meilleur film de l'année 2025 l'étang. Non. Si le tapé très fort. Les Abakouk na mobile ya soso et tapé en tout cas na évité ba film na biso OSB et Koufa yo. Chaîne et couvre au côté ba film boy.
chaîne ekufa barose bavio bazwi plus d'1 million. Yaya na film ya le temps non du jamais vu. FB, bravo, 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 bravo à tous les abakouk du monde entier. Babakouk nyonso va consommer film wana. Babakouk tout va tali film. Et entre le baranabino, il faut avoir les fans comme les abakouk. Parce que si on a fan local abakouk, ils a pas si onyo kwama. Ma pesa sur mon métier. Aïe la chambre cousine. Ils a pas si ponyo kwama. Vous excusez nga. Ils a pas si pour souffrir. Ils a pas si ponyo kwama. Donc les abakouk, batu bolingara biso, botala qui filme. Bravo, 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 bravo. Parce que grâce à Bino, tu film na biso pesi elengi pifo yaya baloba ki mingi di bayuma ba kwei na mai baganga gi tro OK bande bayuma ba mendre moro boy bata malonga te. Voilà, je suis là. Bon on va parler. Un moment, elle fille d'abord ça publicité ya ba kabelo, publicité ya ba biloko kolia ba fingara sila. Oh artiste mobimba azanga bakabelo azanga banini surtout FC la kuma ko sa publicité bilamba ya kasi boutique ngai nazana ka kupona ko réfléchir bino mémoire ko zone sa bino bo comprendre je suis là seulement pour ça baloba ebele aussi la boye moi je croyais que bango ba enviera publicité te bango ba enviera te ba sa publicité mo boye bilamba publicité ya mai, to publicité ya mafuta. Na pona na mona on dirait que bango ba enviera biloko wana te. Ba pensera même pas nango. Pour moi, na mona ke zaki bongo. 6 mai baluka 9. Ndero moi si akoti na publicité bilamba. Zabe. Ndero moi si okoti na publicité bilamba ndeni. Mais yo finira bateau, le que bateau va faire la publicité, bateau va zanga. Comme s'il a fait la Olga Kabelo publicité Kabelo là parce que s'il n'arrive même pas, il y a Osomba Kabelo. C'est quand yo continue à reçoit la COP, il y a publicité à Bilamba. C'est que vous arrivez il y a Osomba Bilamba. C'est là j'aime s'il vous plaît les abakouk. C'est que vous arrivez il y a Osomba Bilamba. Ozo kokate ya romila qui sa bien. Na elamba ya bien. Ozo koka yango te yango koti na monde ya publicité ya bilamba et puis publicité au lieu bala tiso bilamba eza ya taille na yo bazo la tiso bien te bon la tiso donc na ebite nga mona des fois na tali ba vidéo yango mais makolo poussière ozara mongol tondeni parce que na donc na retrouver na deux faces na face ba mongol ngabi me dit ah, comme le roi mongol Bwendeni. Vous avez un mongol? Bolimbisanga, cher ami. Bon, bah, Luki pe boutango pe, moi, petit boutique wana. Aluki ala tisayo lo lenge morona si le mesimbite. Yaya, mutunyo sa zara na makula kiloti. Te moi, ça denile sa te ya mama tina lesi. Alo bango. C'est pas tout le monde na zara na makula kiloti. Et là, mutunyo sa lati kiloti batu bakimiyo. Mutu so lati kilote batu ba ko supporter yote. Mutu nyonso alataka kiloti te. To di kwa kenye sila alataka kiloti yo lata kilote. Yo na sila makolo morote. Sila la makolo ba bébé, makolo pete le roi likambu. Yo ko makolo kuanga, yo ko makolo makasi poussière en plus. Tala ma parole yo ma William Sembe, mais makolo engala te. Yaya boloba qui trop. Bolandi te. Vous comprenez que le monde a publicité pour vrai star. Baye barre la publicité. Excusez peut-être boyebité. Star a malonga baye barre la publicité. Parce que star a za mouto ba sollicitera à tout moment na ba agence ya publicité. Yango bo mona ra fila à tout moment za toujours sollicité. FMB nga e mabe. Babe nga ngonini. Banini Martini cosmétique et commissaire ambassadrice na bango babe nini benga donc c'est comme ça ba vrai star ba bongo star ya malonga ba yende bongo ba star ya malonga bongo yo zo mi benga star yango ya wapi osala nini
Première fois, solliciter on a publicité. Au lieu de ta boutique, on a boutique à qualité. Boutique où était bilamba bien. Boutique où était chichoté. Les contrats, va solliciter on a boutique où était bilamba, il y a 6e qualité. Imaginez-vous. Ok, ça publicité, il y a chinois. Yaya, pourquoi on si les oies autant? Je vous dis franchement, pourquoi on la fille là et qu'on soit autant? Pour copier Marambo si la zo sala et autant parce que si la zaba genre ya bateau va copier Rabangote en fait. Pour nous recopier si la est tellement difficile et on continue sur bangangata 1000 pour copier au eza si là. Tala bana na biso ne bazo kende wawa. Tala ba Naomi bango na ba publicité zo zwa bango. Na pesi mama di zibe élégance mbote. O ateka ba roba qualité, to que nous ressemble kuna. Ah, bota no minenga zo lata ba. Ozo mona ba boutique ko sa la publicité yango wana boutique ezete ka chinois te. C'est la qualité la bonne élégance ya. Et pas les ziba. Somme biloko na pesi ba oteka biloko bien. C'est la publicité na boutique ezete ka biloko qualité, ba première qualité, pas de 6e qualité ou de 3e té. Vu que Marola tete Boutoumara vio à la tiso bilamba chiche du début jusqu'à la fin, yo moni yango malonga. Ba tu ne peux pas na télévision ba gangeli yango. OK, loko malonga ezate. Ya malonga ezate ya sike ezate ya malonga ezate. Mais yo do la to mo moni ke na lati bien, na lati danger. Eh bébé, héros yo ke là ta danger. Yo te bon na ba sous-marin. Yango moni fi yango baza mutema mabe alati soka ba sous-marin. Olela ti so bilamba bien. Et soka bilamba ya mabe. Ati so bilamba propreté ya kitorote. Ma chérie, lukara ba boutique ba boutique a bien ya qualité. Taba na biso. Ne ba so ba plein ba publicité ba boutique ya kitoko. Tala pièce normi on so la publicité ya lamba. Tala ba robo normi aza rolata. Il y a qualité. Moutouatali baobi non, ici penza, ça va. Vous menez bimisa mbongo nanga analata bien. Osa publicité le comme forme mongo le tchebo. Forme le ba na lisute. Na vino bando bota mote make-up bongo te make-up bongo elekio tellement. Yo make-up na make-up yo mesa na make-up fi wana comme le kima nga kutu mwana ngompe mwana batu. Bon, donc comprendre, tout sur la paix, mais bon, esquiver. Yo, si on nous a boé, bon, sur la boutique est zangatina. Yo, nani, comme nani, comme les kimanga. Moba ya Karine ya Mado, Jerry Kobetox, Kebalanga. Non, bilo déjà, Kebalanga. Na camarade notoki. Kebalanga. Non, comme moi, bilo marambo et tali Jérémy Bolet, son si la poigne. Bon, ma boma. Problème à Jérémy. Bino bola qui sango si là. Mi tout na bino dirait ça problème, mais ça a bougé. Problème à Jérémy bola qui si là ndeni. So yo défendre Yamado, mais défendre Yamado en bien, tika komba si na munoko. Yo défendre Yamado komba si la poigne. Si dans ça il n'a pas une affaire na bino. Pourquoi vous mélanger si na rate ba bêtise oh. Si la camarade na bino te. Et si ka ba Yamado, si ka vendra que non ça qui songi. Na yena Cardozo, si la va quitter. Et on va revendre de la combo à Jérémy, si la va quitter. Bon, respectez Moutouko. Yo, Jéry. Keba. Bon, respectez si la. Si la camarade est ma doté. A camarade n'a ni yo Jéry, ni Batouotino. Keba. Bon, on mélange si la rate, ma bêtise, na bino salito, bouzoba, na bino, ma compris, na bino secté, bon, ça qui contre Jérémy, bon, moi, ni 15 ans, ma étalé bino, abimi si bino, emploi ça, bon, mi ko luka ko ya, bon, c'était, keba. Na combo ya fila te, bon, si la maman casse, bon, la pas. Yara ko défendre, moi, si na yo, ex na yo, mouto yo, me mène rabiso na théâtre, yo, mouto me mara yamado. Yara ko défendre, mouto yo, me mara ye, mais défendre, na combo na yo, pour défendre la romba fila te. Quand on a battu que fila, bato fila yo, muta fila, a net inga boye. Na sala mam selon choix, na fila tinda ngate.
Attends, il n'a défendre Jérémy a tindingate. Eh, non, ensemble, la volonté, il sera que fille la. Fille la tindingate, il n'a défendre Jérémy. Fille la, elle peut na dossier au thé. Bino pour bino ne vous cible na bino la cible mokili mobi mais la race là. Attends faire eze ayete mais le roi bo cible déjà yeka ne faut boyo finga. Po yende cible na bino. Neti na faire oyo fila yo sani. Kombo fila elukani na kata faire o. Kombo ya fila yo sala ni na problème oyo. Na liste ba songi ba tonga ki fila za. Na liste bato basalaki lisongi bakenda kolobaka Jérémie ba bango bakolosi laza ti Karine ne muto azati muto oyo yela biso muto libungu tulu oyo yela biso au lieu de te mara yo moko gérer comme tu as malongate oyeli biso pe mobala malongate moi si plutôt malongate non yo na moi si no na réflexion moko réflexion bazo ba buriki po yo vandeli kombo muninga yo kabeti de kara mais yo olobele ko gangela on sait quoi mutu ne sert toi liboma. Pour nga naza bena toni na nga mutu mais mutu mo ye na yete nga na yo sai na vai nga mais ti Karine ye pour ninga batu ba ye bakati mutu tonga ki Jérémy et puis on ba ke Jérémy faut respecter Karine parce que Karine a banda théâtre liboso na yete 8 on dimi Karine a banda théâtre liboso à Jérémy yango Karine on liboso à Jérémy salani peut-être biso to yebite. Oui, à banda théâtre, à part Kindumba Karine a sala na théâtre. Et là on dit Karine a sali. Oh mais Jérémy a donc comme un film mo qui les a au monde. Jérémy a donc comme un gag mo qui les a au monde. Si vous comme donc bino mo bulane, c'est que muta banda liboso ya mutu. Donc veut dire que mutu ina simana ye, ana droit aux succès parce que oh ya banda liboso ye des fois za succès bo ma boma mito sala bino bien te. Donc Karine Ngazana le rôle hier mutabanda qui fixé liboso ya Jérémy. Il faut que Jérémy a doit fixé. Il faut que Karine Azalaka na fixé yango penini o Karine Azala nango. Karine Azala fixé wapi na film nini. Moi ko rappeler biso peut-être to yebité. Film nini o Karine Azala fixé. Oh, Jérémy faut fixer parce que Karine, il faut respecter Karine. Pour Karine, à Karine à théâtre. Oui, quand il y a un problème, tu à ça la nini. À Kouta est ton dimi. Mais après Kouta, Karine a ça la nini. À comment nini? Boni ba vanti, boni buzoba ba ko peut-être buzoba ya nios. Jérémy a ça maman, il est au monde ami salo batu bazar hotel, bazar mon amu salo mutaro sala. Azo comme film, oh ba izo batu bazar au tirer les sons. Bon Karine a comme film nini. Ya ça la rabu zo ba tina TikTok na ye. Mutu ake Chine na bêtise. Chine a bino boza o gangela visa, Jérémy a kezo visa ngo ya nini ya kinduma Karine ke no sa na Chine. Ya roteko ya ke na roteka oh Jérémy ko ke les zoua. Tout so la pembe roté wana. Bino boko oluka mutu na nganga. Bino moko ba fi ya kisi. Bino moko ba fi ya kisi. Bino moko ba nganga. Boke oluka muninga na nganga. Nganga lo bina bino ke amona ta Jérémy te. En tout cas Jérémy on peut zinga ma wapi yo pe aigle. Oh nganga omono te. Et puis pas mon ke boze kiri mabe. Comment bino trois wana? Boke botambu si penser musika kolobake Jérémy ayiba biso makolo to ke de rotali c'est pas nganga. Quel genre de personne au Boza? Boza genre ya batuni, tu sais que bino boza dangereux dans la communauté. Comment bino vous pensez que muninga yiba bino makolo? Comment vous comme na pensé wana? Parfois on est utaki bino wapi on pensait que Jérémy a yiba biso makolo. Aro yiba bino makolo parce que bénéfice nango ezandeti nini. Qu'est-ce que Jérémy va bénéficier sur a yibi bino makolo? Parce que yo Karine banda théâtre kaloza succès. Bon le lora Jérémy yibo makolo na succès ni noza nango. Non kina comme la donne na kati salinga nzoto malili la donas. Na yo pe bébé, je t'aime bien yaya. La donna. Bimako, bima un problème s'il te plaît bébé. Nalinga tellement trop la donna. Nous sommes incapables na ya bona démarrer na le bano mabe na kokate bébé. Oui pour nalinga ma crasse la donna skill. Hein la donna, c'est plein non trop la donna. Bima non na bêtise donna. Bima non ba poto bima.
Ato sola na Jérémie te. Ato na Jérémie boyo na raté. Mais rolinga bêtise au balaki sote. Bo esquiver. Balaki so bêtise au te la dona. Bima akata bêtise oyo. Parce que alors on voit les choses marambo ya. Moudora nene a so vandi lobike. Yo nene yaka. Na réglé non bino non lelo. Nene ayo so vandi lobike. Jérémie nenga zana. Abi mwasi na glodi ngandu to bimana glodi ngandu ya bible loba ba loba na yo mabe me ba kuto na ngote donc nene ya so lobi ke Jérémie bimana glodi ngandu soki bato ba travailler na Jérémie bato ba ra jouer na kata JS production baza ba témoin ba yebi ke oyo lobi za lokuta yasika na wa yebi te ke bino boza so batumi bale ba kangami bo traiter bango ba PD so ba so traiter ba lesbienne. Na bien monté. Entre Jérémie na Glodingan, Misika babanda boyebité. Ce qui peut ba famille boyebité. Mais bino boya ko gagner belé ba PD bazaboui. Et puis ce qui muto avanda le bité na ina comme na PD eza vie na ye. Et vie na ye si que ça te. Yesi gezate. Pour atteindre si Jérémie se décide de comme à pédé, à pédé libosote, à comme à théâtre. Il y a combien de pédés toi on a mis à théâtre. Tout ça, peut-être que tout est plus bien habité. Combien de garçons ont au monde à botaille bobi au mobali. Mais maman na pédou là-bas, combien ba belé ma casse na réseau, surtout na théâtre. Tout obi to tanga ba comment ba tout se belé ba on dit maté. Bon comme ba té bo ko ça. Mais baza est belé. Le théâtre, on va pédé. Comment vous voulez Jérémie casquette ou yété? Comment vous voulez Jérémie marambo eza yété bino bolinga bola ki ça y est. Mais ba kolo nango baza. Ba kolo nango bato ba bengi yo neni ba peso matia. Ba ngoni ba kolo ba pédé wa, ba ngoni ba kolo pédula. Ba ngoni ba sala la vie wana. Gloria na mwasi na ye. Et on voit dans la télévision de Baké, Gloria bimana Jérémie. Tu sais ce que vous avez créé, même dans ta famille à Glody. Est-ce que mi tout n'a bien fait l'arbre, mi tout n'a bien besoin de bruit. Et va dans les réseaux là. Nata bateau bazo traité Kevin de PD. Non, c'est plein à bangote. Ouais, la biso ba preuve au bokanga même Kevin ou on a PD boza angote. Mais oui, la télévision traité moutou de PD. Non, c'est plein angote. Yara loba Kevin a songi. Kevin oza boy, Kevin a boy. Mais qu'on traité moutou, qu'on tienne na rang peut-être à ça dans parce que net on va ni boy. Ngana reconfirmer li kambo ngana moni. Li kambo ngana moni na confirmer te. Parce que si on informer on bi na que non do net oza boy Kevin azara PD na kondimate parce que na yoka te to na mona te parce que Kevin aza PD. Également Jérémie. C'est pas dire que son on va parler à Jérémie. Allez, nous permettre moutou à la télévision, à Kevin PD. Non, permettre en côté. Et puis, non, ligne en côté. Attends, ça PD, esaye. Volonté na ye, choix na ye. Moutou, attends, là, aussi, on a vu que l'on a commis les vies, volonté na choix na etalina. Oh, il y a bien comme il y a bien problème. Etalinani. Non, ça choix na volonté na etalinani. Etalini moutou, Maman bino boza oloba bo assumer hein. Karine, problème oyo yaki nango na réseau, il faut assumer. Parce que à l'ouvre les choses Karine, maman ne bimite eko bima Karine. Yom to yaki nango na réseau, il faut assumer problème oyo olukawa. Il faut assumer yango. Nene ayo ba finga mwana na yo, c'est plaire ba finga mwana noté hein. Olingara te muta finga mwana yo. Allez, pourquoi koya ko traiter ou ko bimise biloko mo o ebiki baninga ba na ngote. Koya ko yatsa bango casquette moko wana o baninga ba na ngote. Ko loba ke Jérémie bimaka na Glody ngando. Oh Glody me pe nani kuna loba ke Kevin asala raboye.
non eza bien te botika ya madio bima okata moto oyo pelisaki yo Karine yo Karine fia mpoka bima okata moto oyo pelisaki et puis Karine ngana omoni ngana ni avadi ngana wakabola ngaka Jérémie na ba Karine yo plus jamais na Jérémie tango na mutu yo lokolo yo ko luka ko déstabiliser Jérémie conseil les mauvais campagne qui Jérémie aza garçon ya kisi ayibaka batu makolo plus jamais Karine yo ozasu na Jérémie te plus jamais Karine yo ovanda isu na Jérémie te parce que mutu aza na facilité au salir réputation baninga yo na mutu bo ozala te Jérémie ko ozala isu na yo te plus jamais on a lobby yango wana minga olobe zate dana lobby boyoki les héroïnes total la film femme du ministère za mama kitoko excusez-toi comme déjà na 3e épisode l'autre va 4e épisode total la femme du ministère maramba bien zali na JS production na Jérémie Chakani cinéma total yango bo na bino moko et ça bien. Merci na batutu bolaninga to like vidéo to partager to commenter boloko kalinga bino minga azana nga ba vérité nga lokuta la vie ngele karaté bande ko babulingo na kokana ngo kosa te ngalinga mama solo na sala mama solo ngalinga mama lokuta te nga bet lokuta ya na vanda na ngate ngalinga plus vérité to kani ta bisou là-bas bye bye.